Ah, Tolanda réseau Papa Wemba, pour se retrouver. Bakwa Lobaki on a président. Pour ani baebi que Papa Wemba tika et l'oro morobo na kachamboko, vous comprenez? Et ça te que à lobby makamne, en plus mutakufa. Soit benga ki a loba ya Papa Wemba. Yozo ke loba esprit ya mutakufa ki a tiki esprit mo soro ya sab soni na ba keste. Kasi yango yoti. Esprit yango ngo za papa tuka pangala. Eza religion, eza esprit de religion. Biso esprit yango zo ke na génération parce que botemeli bobi ka botelemeli pasteur Marcelin bobo sani ke le bobo aya lo ba ko mamba somo ko ba pasteur Marcelin bo ki pa été. Gloria. Zéro fainéant. Gloria. Oui. Omoni batu mingi balobara o batu babongi na bato bakwei omona vie na eza ka ndenge ya sawa. Échangera te mais yem taye ba batu babongi na bato yo bakwei. Poto ke na biso musika te. Pasteur Marcelo a lobby n'est comme pasteur mais il fallait pas aloba Wemba. Il y a zamwana Wemba. Azaba ba age morona ba na Wemba msusu. Vous comprenez? Akolo bateke ate Wemba wana na yoki esprit na ebona boye. Yango mona oyebisa Pamela ya na. Pamela toyebani ekisa Marcelo. Pamela ne ya Marcelo. Ya na Marcelo. Blanche mwasi na ekisa Marcelo. Te, to sola bien. Au moins dit biso to kota na ba raison msoute. Biso pe to zwa ba makama pa ba pasteur hein. Au kota ba na vrai chéri bonne église, pasteur a ciblé aleki siko si monte serati kala nanu. O kale serati yo zo la bien esprit bien. O ka ote, au moins jona wana. Asa yebi formation no nyon soto kendara brazo matara na tipo boy somo ane mone na mboka batu mutamata tipo jona na kisa za chef coutumier boy lem so kanga mabota lem so sala boy. Au capéa que libala pe mwangani po ni passer à charger yo so mona passer na barbi saper moi aboter nani saper moi si ka ba saper boboto la base tozo solo là parce que yé Marcelo moi si naza na ewan ba ya bomba ba ya na mobile na église blanche moi si go bien bon kabano li solo et bon là na so ya de pambele bo sko ko kabano li solo rato nazo loba na yo moi ba passer wana azabatu Bazaba Nzambete. Exacte pour Marcelo Lobio esprit morobo ya papa Marcelo a joué bino na psychologie na bino. Marcelo a bimi sa griffe na yemoro ça fait plus de 10 ans. Batu baye ba ngote na kombo na yemoko. Soko mat soko nini collection soko ni kombo na yekaka. Tunasi soko collection soko tunasi soko nini. Ya lingi de ba saper ba sale publicité. Tio sa bilo ne wana. Ba fait seno ba batisia ba kundela batu. Oh. Batisia mi sisante batisia bi ba kundela batu ba bouton. Non, on a confité à ta morobo mangaka boy. Ah, tu sais bah oui. Taba veste Marcelo là ta. Est-ce que yo rola ta? Mais on va veste. Zipanjoto, ba zipanjoto. Ta pastoral écoutez mais ba zipanjoto ba bloro ba kundela rabatu. Papa linga veste trop aba kundela na ngopo sino ta obimela biso na butu. Comprends? Papa mba singa do mondo zawana. Bango basaye déjà mouvement là bango na mère malo bango basaye déjà mouvement là bango yo za petit nanga so continue na mouvement bango za ko oza sima la bango yo kende na yo na milieu ya ba congolais braza o créer ba kamundo ndenge vient na cerveau a créer ka papa Wemba ba vient na penda parler to tina bango parler ba nyako papa Wemba do exact que o ngaza mutumo bo na ye rapport na ye banate o comprendre papa Wemba ebisinga bongo na mère malo. Allez, papa Mbapo a encouragé nga to bandi ba exercice na ye na mère malu ba documentaire na Mindele RTBF France 1 M6 na château où ba image ezali ba sélectionnant ngai modogo papa Wemba pas les papa Mba Monique nga na rozala papa Mba maman abenginga asinga te naza amedi yala awa boy mais na lingi ozala wasiko na kenda Afrique te bandana ya poto ezaki mbala liboso na kita à Brazzaville et puis pe eloko wana bat ba comprendre te glo ya to jouer rôle moko ya paix entre Kinois na ba Brazzavillois po biso ba saper bat bazwa biso ka te bat mo boya loyenge ba deleka non saper aza bongo te awa biso to ba artiste saper naza reconnu na l'état mboko que moko te na oloba note o ikoni te mama o comprendre dans ba concert des alaike ba aux États-Unis Belgique Suisse Allemagne o comprendre par-ci par-là yo ebi que photo défendre Paris Paris etika la Paris parce que o eza capitale la mode les tolobela elambeza te que tolobela ngo po to
tobebisa baespia bato te tolobela ngo ndenge tokuta mboka oyo mpe ndenge mundela mboka avivaka so olingi ozala mwa quelqu'un faut beta pièce ocomprendre mais sikoyo ekoma ke il faut kene boulot ngamu na yai na idéologie wana papa yemba akufi te le nasalela papa yemba nga asalela papa yemba bafeti nano adaye te siko congolais na mokili congolais ata moko ya malamu akozala te siko tata wana tosola siko mpo bato mosusu bayeba makambo ya mbila te mais avanda na poto ocomprendre ayibi mbongo ya mutu te azwi mbongo mpe na poshe ya mutu te so aza paster neti nga na asaper na oloba no neti témoignage na nga ndozali na bapitié nayi na mwa basi moko boyela mosusu baosomba bilamba ba 20 000 ba 30 000 mais omonake bayebi kozalaka na mwasi no mo conscience no moko esali ke te edérange mpe mwasi na nga na kosala su biloko wana te wana oloba no avant confinement le confinement ebimi esengi ke il faut obala ozwa siko vieux sere esala mwa protection mpena mwasi banini ke makambo ezala bien à partir ya baprédication ya paster bameko nde bazoya kolobaloba o moyibi asali badetourne boye baya oloba mpe ke nayaki ndoki nde paster bameko ayokai baprédication na ye kindoki na nga natiki yango mpo na volonté na nga nayaki ndumba kindumba na nga natiki yango mpo na prédication ya tata wana nga mpe naza saper nakosepela na ye na ndenge ke esprit na nga ezalaki libere na makambo ya bapiblicité banini na bibo veste oyo ya assemble na nga gabana oyo napesi ye apesaka moto eloko na fartire te biso bacongolais po eza loko opesi secret na yo opesi no elamba mais fartire yo moko ogarde yango so bakuti ye na neti biloko ya ndenge wana toya bato le mosusu 100 ou bien 10 paster alata ane le mosusu bahaute couture te aotia na yango wana garde wana le mosusu ekende kini boye na boye mpo na mbongo le mosusu akoloba peke mpo na yebaki bazali na makambo boye faya basomba so osali soki awa so na kini omoi nde oza wana leki na nga naoyebisa yango kaka mpo na bato baotia makelele trop mpo na makambo ya paster bameko mokolo yo gloria odeside kake lokola nazwi mokanda naboti bana na nga awa nabeta ta tour na kini naza nde naza okomi bindemi na bato nyonso bwaka na bango ezalani nango batapotaka bozala mite ya mabe okomprendre sikoyo ezalani nango homme du pétage epe nga so na ndimi eloko seke eloko wana eza mpena na motu ya FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. yoka ba numéro na bango korate te numéro oyo plus 33 75 31 075 33 bo pasante ni akomi zo ba 075 kasi France te na Kinshasa 75 donc na plus 33 075 31 22 928. Et L5 Travaux, le professionnel du bâtiment. Pour tous travaux de VMC, ventilation et ramonage, électricité, manutention de moteurs VMC, des spécialistes véritables professionnels à votre service. Infoline et commande au 06 48 22 96 53. Et L5 Travaux, le pro du bâtiment, au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Métro, Saint-Denis, porte de Paris, ligne 13. Et L5 Travaux, qui salou, moi na kekete. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, là, vous êtes branchés sur Image Prod, votre émission L'invité parler, une émission portée toujours par Gloria Olangi, la méga star de la presse congolaise, une américaine perdue au Congo, retour en Europe. Je dis merci à
tout le monde qui sont abonnés. Abonnez-vous encore sur Maj Prod. On ne sera jamais dessus parce que notre mission, notre chaîne, c'est toute tendance confondue. On reçoit des politiciens, de musiciens, des hommes d'affaires, pourquoi pas aussi de sapeurs, de pasteurs aussi. On reçoit tout le monde. On n'a pas de. Nous sommes des chrétiens, nous sommes ceux qui nous reçoit tout le monde. Je profite pour présenter mes condoléances à tous les anciens de l'UFASIC. Là, je vois la famille de Bolumbu, Flore, Makinesi. Ton âme répond un peu. Nous avons là, Azwamoni, mon on a Kimia, Asimba, Maman Pauline, parce que Naïbe Sika Torouti. C'est une journaliste mais c'est une copine, c'est une amie de l'école. Tu vas vraiment te lever ensemble. Nous a consolé maman, pourquoi pas aussi à ton fils Manassé, Moli, Moya Flore, Makinesi, Bolumbu, et puis Manakimia. Tu es là, tu décides Katorouti. Ma copine, ma consoeur, nous avons dit mon aou, nous avons dit pourquoi il faut une capsule en 2023. Je dis merci aussi à le véritable école de bon séjour en Afrique du Sud. Lui, c'est Yawili Mouchen, Code unique à République démocratique contre tout cas. Merci aussi à Jojo Ngondaimen, pourquoi pas aussi à Désola, mon agence privée, agence assurée confiance, victoire numéro A57. Remarque à deux numéro 31, agence assurée à confiance. Merci aussi à ma mère Méline Zemba, tous pépélés à Mbetolo, de bons retours dans Londres, Namboka Bavé, José Moulumba de cœur de Béni, Barcelone. Na pesio moto siko zalivé dans José Moulumba, ou alors à Yeta Rassoni Soni, Dara vient à Rassoni Soni. Viens moi à Soni quoi. 28 ans à poto, 28 ans à Soni. José, pour qu'après vous allez dire ma vongolé. C'est une émission spéciale aujourd'hui que Lolang reçoit pour vous. Pour la deuxième fois en Europe, ton à Komara, vous aurez parmi vous à Yambanga Namikil. Et à Yambanga, mon ami qui avec Bilamba, lui c'est pas tout Kapangala. Auto beta masola formé. Bon, baba petit, papa Wemba, baba to bala, yami benga saper, tia bingai. Na saper, te luga gombole qui saper, ya beta raté. Ni tant après ça ba près bilo ba baganga, rezara au montre mo, il y a 125 000. Ça ni ne quelques boye. Les Arabes montrent mon Bilamba, moi, bête, style, mon robot baby, qui est partout par là, je dis directement merci à Ken Piana Pito Palais. Merci aussi à la présence des MS pour Capo aussi à Duf Noir, au bazin absolument, baby, famille, hein. Famille vraiment, le monsieur le noir, je te salue. Si Faya Basket, tu es avec moi, le réalisateur, le producteur de cette émission, vraiment caméra, je reçois pour vous cet après-midi, Patou Kapangala. Patou, bonsoir. Bonsoir, Gloria Lang. Bonne nuit. Bien. Naïmbe aussi pour la deuxième fois. Et moi, je dis que Hollande Abisso, Balboso na yambo na Image Prod, Marguerite na yambo déjà. Le tour bête ma so mon sous na yambo vite fait là. Tout là que ça va tout comme d'ailleurs Paris. Et moi, je dis que Hollande Abisso balingara tango lo bara Patou pak kapangal rôle bana boni poto banda. To font la mante que na show pose à ramuta show. Merci Gloria Langi pour la Image Prod na Moni Penda plateau Penda et confondre na biloko na lati. C'est du lot. Merci Penda. Et moi dis na ba saper, pas yozara saper te. Yozara na to bengo komboni. Gaza papa ba icône. Icône ba saper. Icône to eka ngai na papa Wemba. O to zwela ngo titre. Ezate que icône pour na combo. Icône Penda mambo ba Moni Penda sala pour na mambo wana. Pour so bandia mke ti tara featuring na vie le fou. Donc c'est pas donné à tout le monde quoi. Donc yango wana icône wana ngamu na tika lango. Tant mi bengi directement icône za kona papa Wemba. Avant kutara batute na monde sap. Na kutara batu ba vela biso ya Firenze. Ba egetoye ba ri papa kitata ngamona na uti na école wana ba champion Kapangala ba kenjo ba père aleki na ba Laura Kapangala ba bayebi biso eza mamba famille ya mamba menga ya mambu teke o ziongo kana nzela o komunde kendekete vraiment okota mama bilama ndeni mbamo Patou Kapangala ko mama bilama parce que ba komo na bine sona marasi mais pour arriver dans monde ya sapé comme jamais comme papa Mbalbarlata les aranini vote angolo angolo injo angolo mutuka pe angolo kota kopa onondeni te bakota ango te sa bakota manango OK sa poko loba te ke o koti yango yango moni ba gafe ezoza mingi so okoti na kimkolo po a partir ya 60 ans ou bien 50 ans bandelo rote OK elo nyonso tout ezara don OK bato mosusu bakosala na bango me mona ye aza boye différence eza na basaper wana mosusu po aninga na batrophée OK
nga za ba trophée ba diplôme pour nga beta dérive Nandeni. Braza na biso na kin. OK. Attends, bah ça la concours bazwa ko ba tol kota Brazzaville na RDC. Oui. Nandeni parce que ça monta RDC. Parce que awa déjà to beta pe masola teni na ba Kongola Brazzaville ti ba vie na biso ba Ben Mukasha ba masa mususu oh ya Brazzaville baze belé donc so ba mbila mikili se ba filisio ni comprendre. So to zonginde siko ba côté na biso ya omona nga benga bana mai mususu ba communautaire parce que au moins tourner na ba Didier Njongo ba fils Edungu comprendre. Boké bo voyager boké bagara omo bozongi pe. OK. Jona ba to botama mama kuti bilamba na ndako po biyo botama na ngokuta bilamba mo na ndako ezela patuka panga les andeni mbamo ba kelambo so na lati na sali boy e bimisanga cher na miso abatu. Omoni Gloria mwende to bota bana. De to boko la bana ndako. Et à mwana talaka o mama o sala na o papa o sala. Et loko wana biso ba parents to negishango. Mais ngas ko na ki fanatique na ya père na biso. Bato ba yebi père na biso surtout bana bandal ba matonge. Ba yebi pena ke papa Kapaga zali premier architecte décorateur à président sur tamboli na ka couleur à lati couleur à ka ba ponchaki. So o ba impala biso tamwa ba impala wana. Ba bandal ba yebi na bango. Donc ils ont tout ya remonté à ninga yekoli mamba bilamba na palais na bando tanga na joelité na lata ba conservana comme mamba ba uniforme on comprend après toké mambo comme matonge à les vitesse échanger G on comprend matonge pena ke le pori vitesse échanger G et comme pena ke ba vie ba kemikili ba se ba otinda ponga za mona suka OK na famille kapanga la siko teni na libu moi-même la famille ba père ba père akala ba ina bala ba bota ba mindele ba ko le belé. OK. Forme nga bongo. Après la seconde directement ya mikili pour confirmer sur ce que donc ça perd nga na ngo bengo ça perd pour ngate ba bengo ça perd. Ya ngo bengo pour ça perd tena luka au pesanga lo na ko parcours. Bon parcours na nga pena batu ba yebi nga azana 3 données au batu ba yebi que oh batu ba beta forme pour forme de nature eza ba Congo balinga forme Congo penda ba Congo le ba panafrique moi so taille na forme ata so bi convoite angolo kento angolo injo angolo OK on a raison hein on comprend so ba so tali langila et kendara na Kikongo. Ah bon? Oui, moi un peu au bon penda que bon ngam na fongolo po na icône de la sap. Faut pas tu ba ka mbangu ayeni mbangu ayebe loni a lobate et loni a sa te ngomoni ba dérapage ezalaka ote alataki bana ba kufinjala. Alataki moi ça satisfait te. Yango ba insistara injo ngolo kuvoite ngolo kento pe yangolo. Siko biso na baza Kongo wana tozana bangolais. Neti pape na biso rive kono ya zangolais mais azaka na kati ya roi Congo wana ba Ben Mukasha baza ba Kongola Brazza baza pe na kati ya royaume Congo biso ngasi ko naza muta Congo central na ndenge ya biso kuna ya kini on comprend malgré toza ba kinois mais toyebi ke sap ezana ba langila na ngomo ya ba code ya ba Congo. OK tango remettre ko na mikili aneni voilà tout la vérité hein so ils ont la vérité mais au moins siko biso nde to koba ba ekon bosoka lobby karané mutoya ki avant yo aya odiembelo sima on comprend o ayebi nga ko kosa nga te nga ba vie na nga ba yamba ba 20 quelque ba vie na nga ba yamba nga ba na Firenze to yeba nga ba de banda kini ba ege to yeba na ba banda kini déjà que les ba uta poto ba oya ba bi ki wana petit massa na biso. On comprend? Neti nga beta na ba koko waya baza ba apocalypse ya sap. OK. Ba koko waya na ba nya. Ba apocalypse oza ba matia ba sap. Oto yeba ve partout. Po lo ba bi ke partout kapanga mambanga danger na ba. Te mbanga te. Sapé na foza na mbanga. Ko beta ba blo moi ba jeter faut citer la ba. Te tsa banga elote. Kasi te mama bi o papa bango ayete. Ya ona bino boye. Toza na apocalypse ya. A jeunesse tin apocalypse jeunesse ezaba nyaka ba koko waya ba vie beaucoup ba modogo jafa ko faire so kiti sikoyo biso to ye na nouveau testament on comprend to sukisi on apocalypse ya on let to genana les cours yem ta motivanga ke petit il faut ça la histoire otika na Brazza po biso ba kester ba yamba biso ba to tika ba kombo na Brazzaville on comprend ya on a beta idéologie tipoi
o tikala ti lelo na mundela comprendre te. Pourquoi nous on est tout le banon à Brazzaville on a pas oui Brazzaville les amboka ça peut pas qu'on parle de ça pour voir Brazzaville. On va vraiment République du Congo, on va pas République démocratique du Congo. Mais comment ça arriver na mboka wana yo matin na tipoi au domino et puis na trophée wana tant que ça perd quand on voit déjà couleur, il y a ma veste, on voit quand on voit de veste, on voit de Brazzaville, on voit pas de quinoa. Mais comment ça arrive qu'il y a un on a papa Mbappé à son âme, autre ça n'aura jamais papa Mbappé. Mais partout kapanga la yana eloro wana bat bazaro luka, obat muso betela rato na ba plateau batikala ozwate. Théomonie gloire eza savoir faire. Vous comprenez? Nga milieu la ngana nu na mikili na fréquenter mingi ba ivoirien na ba Brazzavillois. Ba Brazzavillois ba la ta tenue correcte. Ba marié kula ebi motif elamba lati biso to tara mingi kombo kaka tena lati gabana lati dior mais motif elamba na tisi ayebi matière nango te ayekara da kombola msupe bibie munene la msupe bongisi ete mais aolanda kaka complexe dini ya marque mais siko biso tema to na papa mbalenga na yemikil papa mbayebisinga bi moni yo jet set ba olinga bazwanga na kota jet set ko ba mai ba no beta mi tuka pale ba momi pende pe forme senga la jet set senga pas momi hein momi ngolo penda le bataille momi no pe ba o penda makambo o comprendre o forme eza noble te noblecité te mais rosa mamba pamba te sikoyo papa mbayebisinga bi mondo zawana bango basali déjà mouvement là bango na mère malo bango basali déjà mouvement là bango yo za petit nanga so koti na mouvement bango za ko oza sima na bango yo kende na yo na milieu ya ba congolais Brazza o créer ba kamundo ndenge vient na cerveau a créer ka wana papa même papa wemba ba vient na penda parler to tina bango parler ba nyakos ba papa wemba do exact ke o ngaza mutumbo bo na ye ka rapport na ye banate o comprendre papa wemba ebisinga bongo na mère malo. Allez, papa Mbapo a encouragé nga to bandi ba exercice na ye na mère malu ba documentaire na mindele RTBF France 1 M6 na château rouge ba image ezali biso misa to ngai papa mba mère malu ba olanda biso na sima to ça documentaire ezoleka papa mba esili allez na komna ba Congola Brazza to yo ça sous documentaire mso na M6 na bachelor aza nani couturier ça permet couturier à tonga ba ni ba magasin epeza na château rouge wana connivence na komo kende ba fréquentation papa connivence nde mutu akotsa ngai na lubutin pour lubutin sala elamba te asala kani chaussure ya zane botier asala elamba lubutin za lukuta mama lubutin sala chaussure te ikoni te na ote so matière o comprendre ayo kutanisa na Christian Louboutin ye na défilé na bilamba na ye ya connivence mais chaussure mokase ya Louboutin le Louboutin là toi so mona la moto ko mi Louboutin et Louboutin Louboutin sala nani chaussure asa ra chaussure asa la elamba o sakite te mais na mona mutu mona saka Louboutin ça peut sa perdre pas tout le mal bon omoni siko elamba batu ba confondre elamba lelo eza ngo facile ba couturier ba bimie belé ba ta fo ba bimie belé mais so atongi ne ka bien mutu aza sir na fo na e so mutu amesa na carton na kisasa siko oyebisa ke ko ta haute couture comment te simba te somba selon moyen na ouais et on va expliquer comment tu avais arrivé à Brazzaville. Tu peux pour récupérer et pour gagner l'eau on s'est retrouvé dans la Kinshasa ba bien qu'on en deni parce qu'il y avait de saper ya Brazzaville ma kasi pe ko le biso mais pas tout kapanga lo kena ba papa ma tipoi obimi pe loko on a mona ba chroniqueur rebelle à l'époque ba kendaka et ba journaliste na ba chroniqueur et aki ba chroniqueur ba imkeme ba journaliste ba 51 journalistes et les cas ba chaîne belé oui sikoyo ezaki awa to banda na makamyo se banda a proclamation ya na CFA na kin siko papa wemba muta motivenga abi bose belé na tango na bino tango ba grand frère na yo champion kapangala batu bazaki muke ba egetoye batu bazaki muke so zo beta ba ebi ki ovana na Levallois avant na Paris 18e avant na Paris 16e on comprend mais siko tango na biso ki fukeye toi kende bo sapé ozom sabo sapé tout le monde sapé tout le monde sapé yo siko créer monde na le na créer monde wana na ba masala nga sefa to komi sikoyo kosala babiloko ba prestation awa so balingi sa nini ya politique meeting mo ya politique ani wa sérieux wana ezalaki de la Noé maire ya Paris
wana yaki Delanoé so bangi basala meeting mo na Paris babengisi biso tosali ya prestation après baye kosiko kozwa biso na media la abi nde eza boye fo naluka basaper oyo baosala mpenza Brazzaville na fe Ok. sikoyo toyosola na Ben Mukasha na Mbila Mikilise na Filizioni toyebi te toyebisi ya media la omoi makambo osala sa Papa Wemba impact ezala mpenza te lokwa Papa Wemba aza dernier pion oyo atikali na biso baorge bapionne il faut modogo azala Papa Wemba azala modogo nde mutu Modogo moi jafa kofera vie na biso modogo baselektiona ngai modogo Papa Wemba pa le Papa Wemba moni ke nga na kozala Papa Wemba mama abengi nga asinga te naza amedi yala awa boye me nalingi ozala wa siko nao nakende Afrique te banda na ya poto ezalaki mbala liboso mbala liboso Ok. na kita na Brazzaville Ok. et puis pe eloko wana bato bakomprenaka te glo ya tojua rôle moko ya paix entre Kinois na Brazzavillois Ok. po biso basaper bato bazwa biso kaka te bato moko boye ya loyenge badeleka non saper aza bongo te awa biso toya baartiste saper naza reconnu na l'état mboko Ok. là na osala déplacement to déplacer na ba média française omona ete France 24 azalaki wana M6 azalaki wana TV5 Monde azalaki wana par ba média na biso euta ba Afrique par-ci par là o comprendre ba ozwa biso papa mba siko muta motivanga obika so vanda a umeli okoba banga avion Obanga mabe. papa mba esika bi petit o latina yo babwaki ona banjembo famille na bino yebana nango mais oyo lingo sala eza histoire no lingo komango il faut kende okoma histoire na Brazza le quoi peut vie que ça kufaki yo yeba koloba o jouer rôle ya caisse mama charge charge à niveau wana papa Wemba siko ayebiso ke yo faut jouer rôle ya caisse o boto betaka biso mbala biso to uta poto ba petio ba kindingu ba uta Afrique nani kisasa ba okatisa na ba Japan. Tout ça, le roi au printemps diaspora, mais Kinshasa. Ok. Maman tika charge. Papa mba omo benganga. Papa mba omo benganga. Siko na omo banga voyage. Siko wana siko ezalaki ke mobulu ezalaki na Brazza, babomaki ba na Yumbi, babomiso batu na kati ya Brazzaville ya opération ya Général Ndenge. Siko bino ba mission ba to kutela ba mission kuna ba mission ba rataki kocha pe wana baboyi ba mission. Tellement la sap eza numéro 1. Na Brazzaville au football et robeta oni na Brazza so ba mamba sap mama bossa na lika mususu donc ba tout ba focaliser kaka na sap to kita ce qu'on a qui premier congolais o ya anyata sol ya Brazza après ba événement na nyonso tout sko e sala nga mwa ko ba mais là na bimili banda aéroport na monisco public ezo zelanga e sala nga sko somo bana bax ba masanga ya bax ba baza ba congolais Brazza kuna ba yambinga toketi na hotel to sololi après ba ser na biso babala ba général wana ka bandenge ba colonel ba kalasa kufa donc ba malidi ba yo motiver nga petit na bango ba bemondo ozawana ozwi charge na biso tout faut ça le loko moko boye o ekotikala et convaincre que yo yaki awa wana papa mba yete papa mba kitikin mais aza kin a kiti Afrique mais azaki na kin fois 4 na ba kindingu léopard nyo surtout ba 4 to kutana na Brazzaville wasko nga aza na 4 masse 4 ya Brazzaville ngaka moko congolais de l'RDC to kiti wana pa baba ama ipe batikele nga espace na l'équipe na télé Congo o ba confirmer que na zawana binga na panafricain en plus naza Congo dia totila là na bimili banda ya télé Congo bana bax ba meminga siko na kingo siko inspiration tipo eyaki wana babite yo ndo oza champion bilambo obeti pona beta ba pièce moko boye ya Dolce Gabbana yaki 3 pièces mais sia uta ozwa ballon d'or na 2016 wana abeti bowa tel boso abeta blouson moko boye ya Michael Jackson ya John Galliano babengi téléphone ezalaki libre babengi babite yo so oza muta forme solo yela biso ba Gabbana Messi alati eza njora ne na ina ngona na nina osomba ki on va cash otokende pega na msumango wa ntuma nini papa mba mutamemanga na Gabbana na ko lakisa ko benga Gabbana ko peso limero wa Gabbana ayo maba yebi papa bangale mama elamba foza mayele solitaire vieux baby foza mayele ndeko langa Gloria foza mayele comprendre batu babenga bi oh na bengi chauffeur na garde corps na bi te
nayaki na 3 pièces wana monsieur ala te 2 pièces mais nga aki na mokase nango ya de veste wana na nez de papillon nango bakata mo émission batia bel mukasha nga na rapidité na ke ma na oloba bel mukasha ibana sefa ba ezati na ba image na kenda rapide na hôtel na changer bilamba na zongi braza et ningana ya danger na catalogue na catalogue na facture ça va combien ba prix ouais ça ba scandale on doit mettre ça combien Gloria ça combien ba bilamba ça la 50 combien te toloba te moni batumsu bakasa to sara ba vantier ah oui mukomsu na olinga kwenda ko to sa neti documentaire roi na coopéra bien na Dolce Gabbana ebi OK directeur nango to kota to sa noka documentaire total ba prix yo mo mona ke c'est la folie OK faut za na choix po o assumer donc rosombara lamba te ka ke te poser lamba faut za na calcul que na palais est-ce que bongaki déjà makambo vous comprenez. Voilà, oh, voilà, on est là avec Patou Kapangala, Tobeta Masola, sapologie, et comme on dit Papa Wemba, sapé comme jamais, comme on dit Maître Gims, sapé comme jamais. Patou Kapangala, bon, on besoin, ouais, parce que tu es salaire à bateau poto. Peu majorité, sapé moi, attends, moi, sapé à mon tourna, bon, fiche de paye à ouais. Plein de sapeurs bossa la raté. Ce qu'on bon, bossa marabilamana, 50 000, 7 000, 10 000 bossa, ouais. Gloria moni na poto ezara na debiso oyo okuta mwa baloyenge banini mais là okoma oumela poto ya na ba dérapage nango là osa loyenge okuta pe na bakokoso ya omte peso mayele kende na otambo na poto bien pona za pe bien na mboko mo biso to anosa liboso là to ya okuta bana mai na ba vie poto liboso ya kipenda ya cascade ya manœuvre ya mafia. Mafia, faut expliquer sur le terme bien. Te mafia na poto na télé oro bate te o comprendre o moni bablo msusu oro dévoiler tout te to batum msusu o congolais alinga la vérité te so bandolo ba o eza boye o benga nyamani mala kombo nango e komi o te petit wana te makamba keloba pas gloria o comprendre. OK leto yaki biso tout okota eka ke na série wana ndenge ya ba vienganté il faut risquer pour payer pièce à cher. Il faut que iba. Faut risquer pour obtenir yo zoka na nenga code. Buka legal. Donc c'est légal kuto buka te. Biso la yeza sou mamba buka legal te lela déjà. OK. Donc ils ont tout te au buki legal au kimimba ngote. La ba janta c'est so bloko na simba te. Loba ke na ke na sa libaya lo mo zo leka, zo le koro ke ne bo pepe blamba fa 120 000 balles. Vous comprenez? Au moins ba YouTube ba nini o ba na mai ba ya kana akolo lo ba nenga lingi. Ayebi ke mo na poto. Leka concert baby mutu mota oloba ke ote a signé le mot pena 30 balles ke moko te na oloba note o ikoni te mama o comprend na ba concert des alaike ba aux États-Unis Belgique Suisse Allemagne o comprend par-ci par-là yo ebi ke photo défendre Paris Paris etika la Paris parce que o eza capitale la mode le tolobela elambeza te ke tolobela ngo po to baby ça va espia batu te tolobela on ndenge to kuta mboko pe ndenge mundela mboko avivaka so lingo za moi quelqu'un faut beta pièce on comprend mais siko ekoma ke il faut qu'il y ait boulot ngam na ina idéologie wana papa mba kufite là na sala papa mba nga sala papa mba ba feti nano daete idéologie no yana idéologie na ya na fiche de paye na l'axi fiche de paye na axi parler na parking ya ba car car à mère car à ba petit car nanga c'est ça idéologie na yo maman et ba image ça tout ça on a grâce mbisi on comprend 1000 fois plusieurs fois na sali yango ba congolais ba obenga mbila ba gravé ka côté ya ba ni na laksaki ba relevé bancaire bana na lakisi boy pas mbila après 2 jours mbila ya obengi sanga pourquoi mbongo ezaki beleti na biloko na laksaki mbula omoni YouTube de to sabo mbila mobimba. OK. Il y a un moment où on a invité ma prix. Il y a un qui n'a pas code. Non, qui n'a pas code. Mais il y a un an passé aux autres ça va prix pour bakenda ko vérifier ba lo baki. Parce que ça perd moi benga bi glo blo tout pas toi à l'action émission no glo ya ata 50 000 comité. Maman. Il a vérifier ça perd moi benga bi kande pas toi la tibo glo ya banana montre sapato veste lunettes abi 50 000 comité. Mais yo bete so bakaki la ba 200 000 ça perd yoka. Pas toi caution makasi. Non, maman, tout ça là bien. On se connaît très bien na mikili bako sarate omoso kosi biso to lata hot kutina le kuté simbate on comprend
po bato le baoleka te eza collection elekaki bato bakozonga google ekoloba ocomprendre donc osala te ke o te bongo apesa bango baexercice tolata na ndenge moko ti tokota na dior mais yo lati na ide na yo nga mpe na ide na nga lem so nalata veste nde nalati bo veste ya dior mbati na nga eza ya balmain basket na nga eza ya Versace natie baaccessoire ya Versace inete eza nini Versace ya mikolo basali oyo nzambe apesi Versace mayele asala mikolo bon oyo eza nini oyo eza dior baceremonie bakufa balata non te omoni so okoti na haute couture ota ya de noble neti baprince baroi Charles banani omona biloko wawa eza makambo te ke oyo te baje oyo te musicien moko alata ye nga mpe fona alata non ça mpe okokutana na musicien te zela atuka bangala tiko osama mbosa donc ndenge Hakim Prince asombaka jaquette à Louis Vuitton na on TV fala la tango vera mbala te tamboli bonga mabe mais la norme ça peut arrêter les ba obi déjà eza pièce ndenga alati veste na maman tout monde ndenge no somba mama bo pièce eza ndenga ngo somba obino bo landa ndi mbongo makelele mais ba bi ke pièce moi na forme ezara pièce maîtresse o ezo respecter combo na yo na dimension o yoza là na beti pièce na za fier na rokota pe na fête boy bat ba otala wana kingani so continuer na fête fali pa na fête wala verambo pa na fête boko mi combien 3 siko eza pièce siko pièce ezara ni forme tout moko na ndo ati veste mu tana ngote nde na veste na nga oyo eza nango basala ki mpo na nga moko te mais mutu msu le mso ana na Londres mutu msu le mso ana na États-Unis mais na France ndete na France ndete simba te to elata nde monde bon moko sabiso fata keleke pe awana sona soki na les agriffons ça MS griffons ça comme des garçons abi mutana ngo ati petit défi te l'aime souye muta sombi en liboso po comme des garçons yana prêt à porter ba basoma na bangango prêt à porter quand je parle de haute couture maman je rigole pas mais fata ki mutalo ba c'est mal la fata qui est idée neza comme des garçons bango ba japonais moi je suis pas japonais yo za japonais tu za saper le raison boyenga ndango wana fata za japonais ya za japonais ya linga ne japon za idée na ye biso to beta na biso to somme to comme des garçons za japonais za japonais yodi comme des garçons net petit na biso Rei Mwakadi ya beta neti comme des garçons petits na biso bandale Rei ka mo biso bandale elobi koti na marambo mais aza tu s'appelle il faut signer collection sigane eza collection sigane sika bimira lelo atema ya bon fataki côté wana pe na ndima ke po aiza identité na on va bange bange sabino fataki kwa ba muto leka oyela nabi au moins on comprendre te on n'est pas même délire on comprend il y a ça japonais moi je parle de haute couture c'est non tout ça liste ba japonais non fataki japonais na ni sous japonais siko yo tangi sanga batunyo surtout pena yo za au moins net vie gobelisha mobala ya mersiko ya za japonais gilele aporio gilele porio bula kama mobala merci quoi japonais mama na japonais okito japonais net na pape na biso rive kono ya betara japon betara tout tendance confondue akenda pe le royaume nani vient na biso nani japonais kito yepe na mama na japonais ya japonais au moins la que so pièce bimi a robeta Marcel Masinda abetara na Japon Papi Malanda yepa betara Japon Patrick Meka azarane toute la tendance confondue alata na nini ye Japon yepe japonais Didier Nzongo pe ye roi na bango so aloba roi soni ndo ba autant que ba japonais wana na ba saper parce qu'on a monde na bino badani baleki na monde ba japonais ba saper te moi na forme bango nde mutu abetara ba mitu ya koleka na forme ezala makambo oleka te na forme yo betaka selo idée na yo batunde public nde mutu aoshige ke masala ndenge alingaki fataki ndenge alingaki akapanga monela beti boy public nde mutu aoshige te mutu oyo nyonso aya oleka nsima na nga amonake icone pena alakisi pena aza icone mpo bapiese abetaki mpo ya couleur banoble bakobeta n'importe quoi te en plus ya dior cérémonie oyo eza dior on a fait cela te dior mama ya collection esika ya nini te oyo eza cérémonie cérémonie eza te eza collector année nango eza année passée 2022 eza collector
lokola eza cérémonie nalati yango mpo mbala liboso yamba nga na plateau so ezalaki plateau te toya ndekendenge na obeta bapiese oyo eza awa oyo eza bapiese nini mama témoin na ye wana donc te kabana biso makambo na biso yango wana tokendaka ocomprendre siko nde olati na nzoto boyo collection 2023 ezali collection 2023 eza chemise na Chemise eza pantalon na griffe nini? basket chemise ya griffe ni chemise eza balme balme collection eliaka mbaa mibale omoi nde eliaka Eliaka aliaka mbaa mibale ekole nde aliaka mbaa mibale omoi nde abimisi ye ah nazongisi ye po aliaka mbaa mibale ata awa omoi te awa mpe elie mbaa mibale nakotia ye boye mpo na réveil en plus aa machette anor bouton machette eza griffe ni eza or oyo eza makambo ya griffe te eza or il faut or ezala na griffe te po or mpe ezala na griffe non eza griffe te or ezala na griffe non quartier ekozala c'est bon na aide yo eza or en français bilgari bilgari na aide yo na baspectateur bongo ne eza vexas te ye yo aomonana versage eza vexas namoni branche eza vexas veste eza dior pantalon namoni batie ndi na Gucci eza Gucci te oyo porte-clé nde na tie réveil oyo porte-clé eza Gucci réveil ya Gucci pantalon eza yobesa nini eya balme bo chaussette te chaussette aza na ye normal te basket nde eza yango nani o vexas nouvelle collection sikondo olati boye babenge galette esali combien gloria baprix ya omoni tokoma oboya po nini na afrique le nde oyo émission oyo tolobaka na le na tolobaka baprix ta bamboka na biso ndenge ezali parce que biso petit peuple tokoma oliesa classe moyenne na biso ya baafrike wana ocomprend so olobi sikoyo ozocontinue oloba baprix toa mpe bafamille babantu te ocomprend oyebi pourquoi parce que basaper nde naoloba babi basaper mibo barevers nazongi na ebandela émission olobi elomoke na nsima bozalaki yo papa oyemba na pe ya sona ma mère malo eloko ezobeta sete yango babike eza génération oyo mère malo akufatike eloko te maninga bilele bata mère malo balimbisanga ezaka ya motuna papa oyemba même ma patuka pangala pe obeta même lisolo ya 3 personnes wana malolo pe ya sona malo ba pe lo mwa bina dinaza loko ya mère malo to ndire bato balandaka ba mère malo ba kufaka batika ba elo te oza d'accord bato baloba mama bongo te mutu ana ide na ye omoi makambo yango yango tooloba mpona paster wana Pasteur Marcel. Omoni Gloria, papa Emba, azaki papa moko. Yo sana papa Emba ba émission tchéet. Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois. So moi na ye pas na yo. Ba te bele ba benga par-ci par-là. Parce que les cours c'est mon vieux. Vous comprenez? Ba tumsu ba yeba mutu na identité mususu. Ndele msu pe ba tumsu ba yebinga identité musu mais yo yebinga. O yebi mère, o yebi ba biloko na tambola na ngo so ezandenge ni so ndenge ni so ndenge. Vous comprenez? Nyonso tout oro etalango te muna mutara na ide na ata batu o bango ba prêchaka wana ba prédication na bango eza ba mbwakela o comprend po ba prédication mikolo so eza mbwakela te so tal ba TikTok ya ba basi o molaka ba prédication wana ya ba mbwakela mais mutu na mutu aza ndenge na ya zwaka leçon est-ce que tozali na classe mutu nyonso to anda zwaka les premiers mais non o comprend biso toza bato to uti na makambo na biso na Afrique toye nango awa même malo ezalaki choix na ye aboyi na ye kobota aboyi na ye mamaka mosusu atisali vi na ye eza ide na ye toana poto muna mutaka na ide na ye mais biso génération na biso toyaki toyeba papa yemba baresise biso toujours na baalbum injo ya ngolo kuvuata ya ngolo kento ya ngolo le balobi bongo faut tosa baprincipe wana mpo babenga yo grand na kati ya sap bamama ebele ata mosusu tocoopérate mais baana bapale na bango na bakini. Vous comprenez? Papa bambon bo dépensaka. Papa mazaya mutu mo fatika ta ba silo pang ba dilo pa ba immeuble. Aza mutu ya matériel te. Omoni papa wana to tambolne trop. Carnet d'adresse mususu ngara na ngweza ya lekuru. So papa mba aki mutu ya matériel. Aucun président ya Afrique. Alngoza biloko tata na ngoza. So azaki matérialiste. Papa mba bayamba na Vatican avec audience. Bayamba awa na Chirac. Yebisa passer ni no mona bayamba na mboko na président. Ya mboko. Neti ngande na oloba no ba ben mukasha bayebi ba Macron ba na to kutana bango moite Macron va ke kisasa ba ke to landa ligne papa wemba bolala ki ngote to landa réseau papa wemba pour to se retrouver Macron loba ki ngaza président kwani bayebi ke papa wemba tika eloko moko bona kacha mboko o comprendre ezate ke alobi makamne en plus mutakufa so abenga ki aloba ya ta papa wemba yuzo kene loba esprit ya mutu akufa ki wa tiki esprit mo so ya sap so ni na ba kester kasi yango yoti
esprit yango yango oza papa tout kapangala. Eza religion, eza esprit religion. Esprit yango ozokende na génération parce que botemeli bobika botelemeli pasteur Marcelin bobosani ke le bobo aya lo bakomamba somo koloba pasteur Marcelin bokipa ete Gloria zéro fainéant Gloria oui omoni batu mingi balobaka o batu babongi na bato bakwei omona vie na ezalaka ndenge ya zawana echangera te mais ye mutu ayeba batu babongi na bato oyo bakwei po tokende na biso mosika te pasteur Marcelo alobi na comme pasteur mais fallait pas aloba wemba yaza mwana wemba aza ba age morona bana wemba msusu o comprendre akoloba te ya te wemba wana na yoki esprit na ebo na boye yango mona oyebisa Pamela ya na Pamela toyebani pekisa Marcelo Pamela ne ya Marcelo ya na Marcelo Blanche mwasi na ye pekisa Marcelo te tosola bien omoni biso tokota na ba raison msute biso pe tozwa ba makama pa ba pasteur okota ba na vrai chéri bonne église pasteur a ciblé aleki siko asimo te serati kala nanu okale serati yo ze bien esprit bien okaote omoni jona wana asa ayebi formation no nyonso to kendaka brazo matara na tipo boy somo ane mone na mboka batu mutamata tipo jona na kisa za chef coutumier boy lem so kanga mabota lem so sala boy oka pe ke libala pe mwangani po ni passer à charger yo so mona passer na barbi sape mo abote nani sape moi si ka ba sape boboto la basi tozo solo là parce que ye Marcelo moi si naza na ewana ba ya bomba ba ya kana mobile na église blanche moi si go bien bon kabano li solo e bon là so ya de pambele bo sko ko kabano li solo rato nazo loba na yo moi ba passer wana baza batu baza banzambete Exacte pour Marcelo lobio esprit moro boya papa Marcelo a joué bino na G na psychologie na bino Marcelo a bimisa griffe na yemoro ça fait plus de 10 ans batu ba yeba ngote na kombo na yemoko soko match soko nini collection soko ni kombo na yekaka tunasi soko collection soko tunasi soko nini ya lingi nde ba sape ba sa les publicité tio sa bilo ne wana ba fait seno ba tisia ba kundela batu ba tisia mi 600 jete ba tisia mi ba kundela batu ba bouton non na kufiti ata yo moro bomanga ka bo ba tisha ba wey on tisini ya ba wey o comprendre donc asombi sarasko bato ba sala na ipa na ye na makasi donc faut zwa nyongo faut boy na bo siko amoni kezo teka mate kongola comprendre te amoni na tanga bo so na sa ligne ya forme ligne nga vêtement kongola oya na ya kosomba ti o tia poate lobo bimisi mutu mo bo liboso yo na sima o kotsa moi et le bandi aris bandi ris basala ba boutique ya au jamais mon congolais qui était pour kuna na Paris 11e au moins congolais qui somba pas ba bindele bani mais ba moni ndeko na bango aza legal na wana on comprend yepe Marcelo a joué ce qu'on a psychologie ya batu a moni que bilamba nga ne batala ngote ça fait plus de 10 ans nga sala ka ba bilo na sala bilo nga mona latango ta ba vese Marcelo lata est-ce que yo rolata Mengo ba veste zipanjoto ba zipanjoto ta pastoral écoute mais ba zipanjoto ba bloro ba kundela rabatu papa linga veste trop abakunda na ngo poste nota obimela biso na butu comprendre donc faut so la Gloria moi petiola Marcelo Pamela ayebisa eke atika makambo wana papa mba sakufi baswana na ba weite Mourou sera koufi. Mais il avait dit qu'il assume, hein. Il a dit la vérité, hein. Il assume, mon fini, mon douté, hein. Je pense mais que... Marcelo, yoka na ebisa. Marcelo, soko asimoza mobali a problème te. Wani ya kisasa. Mais na ebisi yokaka, zwa corps de moro boy, o la la lokolo, moro linga o yona mwasi na yo. So bongo la peno kangi corps na lokolo droite ozu ko la mwasi na gauche, o kangi yango. O le yo Lucas ba affaire na ba saper mama, faut le tonda. Ndeni. Te nande te na robinsa kodi nyonso tutte. Oh ba saper ba saper ba ko za robota na ba. Na lobby na yo Blanche, no monte na biso ke Blanche moi si na yo connais bien. Ya na Pamela yebi. On comprend. Le yazo beta mundenge na nzambe fo ayeba ke ko nimba te po. Le msuko ke no nyonso yango wana. Roya osola mamba le kuru na loyengete. Neti masa na omoro boye botika oza jamais ba camarade. Papa na yo ke tanga kombo na kombo biso to ba bantu ma même. On comprend. Toi ba bantu ya rotanga le konde ngwana teo pa wemba wana siko yebisanga siko ba pieso nga beti boy est-ce que Marcelo so asombi neti dioro te Marcelo boule fatikela ba nenda ko sumba bilamba te
Maman nga siko fo ba no tambola banda kuna Alexander. Te fo ba na zamu na ba iminga partout kapanga na za immeuble Eh. na tonge boye. Omoni nga. Partout boye na za boye. Gloria yoka. Ah. Omoni Francis Massoudi ayebi. Omoni o le babenga c'est du lourd. Nga première fois na kende Afrique. Première fois na kende Afrique côté Congo pas abiso na kisasa. Na so mandako. Oela ka ba saper bilamba. Oyebi ke na pesa ba petit na radio so akindingu bilamba mais la so mara ba kindingu ba yebi ba parler na ngatu. Ba masa na tu ba. Banda kutu. Ba yebi yango kisasa ba yebi obo yebi tembo. Yo ba doya na ma campagne te. Oh moi je suis seki. Marcelo. Ba yebi sa babuka lopango lwa yo okosi o na so. Nga vanda trotter na kin. Nga umele pete na kin na zongi na kelisu banda okende kin. Na somba biye yanga mogote. Yebisanga siko tango Kabila mutaroza mabene paza makamune. Tango Kabila bengi sayenga. Balandanga na ona braza papa mbabi no. Fa kende po azonga poto po yaki na biya batu. Aza professionnel. Aroya ba kende ka kisasa bongote. Fa zonga poto bo kezoye na poto. Le papa mba kufi, maman Olive na ba ya Sylvie Bongo ayebi. On comprend. Nga ba pesanga frais d'émission na maman Olive na ba biye makamunio surtout na landa. Siko mambo na ucho episode na ya olakisa ba mbongo boye na télé o neti pasteur ba mekwa koela nga pe na koela rango yango na yakate na matanga papa oyimba pour na une interdiction ya quitter territoire français. On comprend pour la mbongo na laksaki ba voiture ba ni ba betelinga ba kalki ba congolais ba fundinga ka ba to anoza na ba to andoli na ba. OK. Parce aux travailler té aux sache kula. Na bande ko sala ozo comprendre té ba landela nga loko zaire ya ba na beti ba kalki na laksi pe ba livrer parcellaire. Nde ba isinga bon zalana nuana nako kitaki na ba août ba papa mba kufi na avril nga na yo kitaki na za une interdiction 3 mois na yo kitaba kin ba août ba début août on comprend donc pour na lobby solo pour na passer ba meko omoni Gloria biso ba congolais tolingi neti kongola malamu azalate moi mobali wana aza mutu na nzambe pasteur ba meko sambela kuna po na landa ba prédication na ye eleki na nga biso to abata mukili tozali na ba genre ba publicité moyo mozo ba place ezo utate parce que média ta yo yebi secret média ze publicité mutu so ta na misu ya mususwa on comprend to ba saper mo bulu na biso na confinement tata wana banda olanda ba prédication ba non banga liwa po na banga liwa te Oyo kakaka, parce que Ezaki n'a rien à faire. So Talib FM, Balobanoka, oh, combien de millions de morts? 9 millions de morts, 4 millions de morts. Siko toso la bien. Siko Congolais na mokili. Congolais atambonko ya malama ko ozalate. Siko tata wana, toso la siko po batumsu ba yeba mbila te. Mais on va na poto, on comprend? Ayibi mbonga mutute. Azimbongo pe na pocha mutute. So aza pasteur, neti ngala asaper. Na olobano neti témoignage nanga. Nous avons des pitié là, na moi basi mo boilem so asombo bilamba ba 20 000 ba 30 000. Mais au moment que ba yebi ko zara na moi sino. Mon conscience no mo esali kete et déranger pe moi sino na ko sa su biloko wana te. Wana lo bano avant confinement. Les confinement bimi et sengi que il faut obala. Ozo sko vieux serré ça à moi protection pena moi si bani ke ma mboisa la bien. À partir ya ba prédication, ya passer ba meko. Nde bazo ya loba o mu yibi asali ba détourner boy. Ba ya loba pe ke na yaki ndoki parce que dans passé ba meko da ka ba prédication na kindoki nanga na tiki yango po na volonté nanga na kindumba nanga na tiki yango po na prédication ya tata wana nga pe na za saper na ko sepela na ndeke esprit nanga ezaki libéré na mambo ya ba publicité bani na bibo vesto ya assemblée nanga gabana oyo na pesi ba pesa mutelo on a fartité biso ba congolais pour ça le pesi secret na o au pesi de lamba mais farti yomoko au gardant so ba koutier na neti bilo rwandengo na to ba tulem sous 100 ou bien 10 passer à la tanelem sous ba haute couture te autia na yengo na gardant lem so kende kin bonabo pona mbongo lem so rolo ba peke pona ebeke bazali na makambo bo fa ba somba so sali so awa so na kin au monde ozawana lekinanga na oyebiso yango kaka pona batu ba otia makelele trop pona makambo passer ba meko mukolo yo Gloria on décidé que le quoi na mukanda na botiba nanga na betata tour na kid na zande na za okomi bindemi na batunyo subwa na bango ezani na watapota kabozamite ya mabe on comprend siko ezani na Gloria omoni au moins mutu mona poto au sano ba 30 ans
wana mbongo le kanga moyo ke langa mutema mabe ça base de quoi yango moi petit na biso nani rebo bi ba matchanga te ba yaka lokwa ba fanatique au comprendre Gloria omoni jalousie ba komango na elongité vie ba moto nyonso ya vers yo papa mba yebisanga fanatique congolais atinda mutu na libulu lero kufa ye mutu akoma osekao koloba soko sa makambo na koloba ba fanatique te ye ba mutu nyonso to azoyela gloria ko kasate ya lingio donc inde eza wana o eza mboka mikili tata wana aza mutu na nzambe o ngamoko na témoignage o comprendre biso ba congolais to tikaka ba jalousie ya ko charger batu kwanguka awa aloba ke o eza mboka na bango gome ya mboka na bango yo mona congolais alobaki oka lo mo batindela bana ba WhatsApp prière mobo ya Rwanda mobo tuti kwanguka le Kagame abike ba ya récupérer gome eza compte ya Rwanda o mona congolais mo aloba metali kamba ba mekonde ko na bango monde ba oloba ezalaka te Gloria to tikali kundu na poto muta ya roluka na vie na to tiasko exemple nde to sa na émission bo so olobi ke neti bon to tia système on a aider batu na kin o aza volonté achata $1 exemple on comprend achata $1 nde ba mekwaza na baline au moins na 20 minutes ya comme de la ba 50,000 personnes so batu anyo sota ba tie $10 to so la bien asa alem so lundi mercredi vendredi dimanche mama mutu ana za na mbongo te ako lem so créer boule na epeke na jacques a somba place mais congolais lokola yebine makam ako détepe vine epé na réseaux sociaux te mais congolais lokola ezaka ndeko na ye azo avancer biso tout tokoyela ba problème wana so ozo avancer ka na mboko bitumbe bandi so balandeli mwasi na ote ba olandela bana so balandeli banda te ba komo landela ba compte est-ce que za na eloko ana eloko chance nga siko na changer stratégie na oma osomba ba part neti na ba Carrefour ba Leclerc osomi neti part o neti 20,000 kuna ba futa role mususu par trimestre 2,000 o comprendre mundele ra mona ba mbongo ani zo sala na ba kamna bango akoti kwa l'aise so ka monika ke vandika na compte da okara gi akomo lukelo makampo mundele linga ya kotso nyungu yoko kotse nyungu te wana mboka na ye mundele la ne bongo batika pasteur abatu avanda kimia bala ndande ba Marcelo ba mi ba compagnie Kabila na ko faibli peuple congolais ba ba passer ba voix makaka ba collaborateur na ba nzala bandimi pe kaka nzala yo zaye na kini yo so moi mundimi mo ya Marcelo aza mbongo koleka Marcelo to so la bien dit et est ko na bango et ba politicien j'ai ba musicien j'ai ba pasteur yo so moi leader à pauvre. Voilà, je savais que pas tout pas Kapanga là, on est en train de parler. On oublie qu'à moi, bah, facture, mais ça perd, moi je pense au bien du noir. Alors, barrelo, au moins, ça perd, faut le canapé, venir à facture. Il y a les canapes facture, on a escassé son barabla. Ma poigne, une boire à facture, facture, exacte. Bref, il y a que la mauvaise d'autres gamins. Pour ça, qu'on peut n'a rose, on peut monter dans la tête de mon accident en émission. Gloria, n'a pas personnalité, n'a biso. Oui, Juif Noir. Juif Noir, c'est mon frère. Juif Noir, nga idéologie à ba farti, il est ba massa ba aucune boutique. To éviter ce Congolais à na épilepsie au Bossana. Vous comprenez? C'est moi. Ngam na banda mambo ba farti. Maman le passé na le présent. Na lobi na yo. Gloria. Na ba farti na nga. Na yebis na autre expliquer tout à l'heure. Au moins le loko ana na betaki le kay makasi. Et kangaki TikTok et kangaki monde mobima naza musicien te mais loro na beta et kotsanga ba place belé on comprend na mindele na ba opposant Macron ba bi ki kapangala na roya lo bateke ote Juif na l'accès fatine fataki l'accès ni ngape alanda ba non na beta bongote ndé na aussi sana yo na beta na place Vendôme na petit moi japonais pour la première fois ba africain ba bakete petit wa ça ba te na lo baté au découvrir par rapport na parce que est-ce que ça perd à Makoulazara? Ça perd au gang à la sombre, la bas 10 000. Matambo la Makoula, mataba métro, ba train. Ça perd à Makoulazara. Tozo zonga kana injongolo kentongolo. Tenga tout non mutuna poto mona ba ça perd musuna ba poto ba tambo na ba taxi tambo na makoma ça perd beta reforme. Oh 10 000 15 000. Ça perd à ça na permis. Et il faut au ça ba condition ana nyoso tuti. Ok. Nde eza ba petit to pe ba beta moneti ba petit musu ba wana ba presser na ba TikTok mais otala ça qui na ebu ma trop.
otala montre ne boyemaka trop baobebisa image à Paris napesi kutu mbote na mimi tike va mi check joyeux anniversaire maman présidente maman présidente o comprendre Pamela Barbara so moni pe moi so biya ya muluba mo pe beta ka forme ya rodna ndenga osakana te o comprendre Vivi Maria bazana mo grosso a beta ka forme na saki po Paris za ndenge nango batala ka talent po mukolo za boutin le boutin na bi marguer soit 10 cm ouais te soit ka soza ki tambi moi ça qui toko pe baye baké na lokolo yo so batel lokolo ma gloria ba été gloria penda lokolo pe moi si pe ça va pour moi si mso moi azan ki tambi parce que yo là ta 41 bien 42 o là ta le boutin rap faisait le kuta on comprend 10 cm mais et ko za ba 37 35 te neti ba na yebi ba momi pena ba chakou Rita Chacoupé donc il y a un vrai chéri à ce scandale na Veni Montaigne ça qui a danger montre mystique il y a Rolex donc moi pena qui muta solo là auto sans kuta lo bakeote nga somba rabona sala rabona zong sa boza idée na yo les roses lingi forme robi mi ça va pièce de tas qu'on est dans la tibo na tambo est-ce que makolo il y a le rose ça scandale c'est quoi ça, tu vois? Oh, Versa so babak sandambu batwa kansa so singa mo ele kito. Yes, ouais. Chantal qui pointe, moi makamba auto ala bio ya lelo. Chantal qui pointe. Jansi masiya force à Italia. Ya mamba bilamba, ya mamba lens. Biso dolinga mamba na biso. Ata Marcelo lobby banda lelo tiso nini. Aro pété na ba câble pamba po. Biso makamna so to lingara yang eza religion nde bango ba na religion na bango ya binzambi biso pe to na religion na biso pape na biso rive kono ka mingi te album ezo bima sika ya ba lauréat ya sap o ya lelo o nde biso bo tungisa biso batanga bato ba na ba palais bato ba na ba fiche de paye ba fiche de paye ba entreprise fiche de paye pour se todi mais yo so la na ba meka ba na ba entreprise ça lo ba na ma entreprise po za mambo na to tuni mambo te ya makambu ya bilamba. On comprend? T'es pas bobo, y'a pas terre na y'a mabila mama. Banani. Suswana te. Bobo y'a rabino moko. Na lobi na yo banani na Cyril Kina. Azana banda kuna kisasa. Est-ce qu'il y a solano manda? Solano ka mamba bilamba. Abeta ne ba moskino. On comprend? EKB bokechu ba chaber ba na ba palais. Ma solane ka Anto meta chaber solane mamba yodi. On comprend? Netinga. Na solana linge. So na bio tena la sabanda boss. Na pona CPSO tout rondé na ok qui mamba propagande faut filmer vraiment te yo pas postuler te ngaba mbo 30 000 personnes mama tayo moko faut équiper te équiper tout le monde a reçu parlement non oh ça perd parlement na gei basumbo ngaba basomba bilele mutu mso asala raté asala ni ménage aza même pas na responsabilité mais akekuna ya le roi football congolais au moins mutu mo abeta ne match ya nzela l'homme soit à comment ne peut pêcher à comment ne lamba mais à quel coup nous on bâtir na classement léopard au moins ne pas au tchaba petit au moins ne to gagner te to bimina premier pour nini Kaboulou a sali pena sélection pena ba petio ya lelo comprendre tout ça fier na léopard à lelo maman siko politique inde mutu tike kana mbutu leto yebsa bango banda 2016 ke politique wana koma ya cop ya le roi politique te obiso to yeba ki ya ba père na biso ki sombe ba sara ba nani ba Papa Moleka, Papa Daïda Moleka, na Wivin Moleka, pour nga voter na Wivin Moleka. Pour nga na palais. Mais Wivin Moleka palais, Arieti Wangu palais. Charge père. Obi ki na charge. Voter na, ouais pas possible. Bagile Ondo, ouais ra lisusu, ouais ra bien na palais. Otobe banate, viens na ngam ka tombola nga pe le boko grâce sa père na martyr. Bon là j'y viens. Tozali na bango ba bundelanga na zo passeport diplomatique et tel que compte de la SAP de papa mbazara souté pour maramba SAP en za moi stiti on comprend na ba sona vira mo bongi ozo tanga ba mboni oso yona mo pa okasi na sa père vite sa père ya lingane mambo ate masomba elamba na nga vie na ba vie na nga tout na ba masa to ba faire banani no bongi na chana CO ne tozela na ndeza boto zela chemin de la gloire ya héritier tozali na héritier na Champs-Élysées aza studio na Champs-Élysées chemin de la gloire ezo bima tozela ngo yango tobeta ba pièce sika
tosepela banzembo ba mère na biso amida banzembo ba mère na biso musu te na dévoiler nyoso tout il faut héritier mo aloba le roi yopo bongisi na ba saper on a ba mission délé pour ne participer Didier Nzongo tati ba mission musuna se te Didier eza mutunao te Didier eza ba mamsu eza la privé moi ba mamsu barando musu eza oloba te ke on a pesa ki ebo sala nga boy on comprend et comme Michel on comprend okeka la ndenga vitesse age mais na yo comprendre la partie ya moinde to kende bona mboka na biso nde fatia za mkonti photo tia na se poto za bomoko biso nyonso to ko banda obeba na beba la raté so bowe na mino moi cité mbongo te ah eloko ngwa eleka ngoka on comprend po elo eboma kaka kento na femme on comprend na moi si kento nde kasi moi cité to na biso moi cité siko to boma ni héritier palais faire palais viens na mopao banda otira se il faut chaka na se toza ba bantu te on bonde ko kati mabanga kuna belé te omoninga gloria omoninga so na lobby no boye nga na ya na nga kombo evanda pende fanda te mabanga nde ya rambo za o manke yo te omoni héritier muto abwakanga lokola héritier na papa mba bazate héritier siko ya olela donc côté wana vocal wana faut lela côté nanga on comprend mais bah grâce à Werason on comprend pour biso la maison mais ils appellent que code présidentiel na mutu au ça mais mutu faza na volonté au boaka ils ali banga mso ya normal na libanga fula OK ya on a mbina ke nani ko renouveler ba renouveler appel libanga OK na ke renouveler nanga pas héritier. Voilà, à qui on renouvelé n'a pas hérité. Qu'est-ce que mon engana tout otangi bas sapera waouh papa wemba bozo kemba de motangi fait achama photo terre. Ah mais zele mukola oya tout na so ba zagi de yo tout da muta pa kum so ke lukela ma pas bien acha. Ko lukela ma kamuté. Mais Azan Naboy na makamu mama. Pas mutabilamba. Via zane mutabilamba na boy mama. Motangi otangi bato belé na. Te ngala otanga bato ngala yebi oba na histoire. Bo changera histoire. Via histoire te. Maman. Il faut changer histoire. Te via za japonais. Ozo comprendre que na ni otanga ba japonais te. Vieux japonais. Obabi ba gang on veut te ba na jiba boaka acha mo voto les vieux japonais. Acha mo voto ai. On comprend. Yazane japonais, nga japonais te nga wa ba vie nga Firenze. Mon dibi ba japonais belé on dibi ba. Baza ba masa eza idée na bango. Eza dibi bango mais attends. Parce que na bi pe na moment actuel. Obo ya neti fils edung. Obo ya trésor ngandoka na loyenge. Tout so la sko bien. Hérité sera un peu. Kasi Jésus. Obo ya ka na loyenge. Et alors quoi que obi ote fera ebi ko yemba te. O héritier ebi ko yemba te obi mamutema mabe. On comprend. Il faut le bander, bah mundibu, bah taro meka. On comprend. Mais bah héritier, bah déplique, bah tout penda ya kunga. On comprend. Bah fabrigas, so ya fabrigas, bah petit absonde, bah oya bo rebo. Et là on a se pena mikolo. Matanga. Matanga wana et c'est qui c'est bon so matanga mo ba be ina rebo. Ti bobo. Matanga. Ti bobo. Ti bobo de kenda bien. Ba bo mari na vera ya loto kwa papa. Quand on reçoit des sapeurs, to kuta makambo. Nangina ba no la question mo suka kala pour avoir tout tikayo. Est-ce que sapeur faut ta kablamba minene? Parce que on a sapeur musu blouson na mo ya ta ba o ta poto na kin bo mo tia absolument à l'aise mo blouson vraiment cuir. Na mo imakasa kishasa na mom na kin vraiment sapeur. Vous avez na poto à 30 ans. Hein? Gloria. Tozo ngana na mouton. Yo ara mutamayele. Yo pe ozo ba grand oye na musano poto ememio musano ememio poto. Nglenga na yaki kisasa. Là, vous comprenez que ça perd pas à la valeur. C'est pas ça? Oui. Pesa identité au yozo pesa pas batu. Batu mususu bino bomo na kini wana aola ta ndenge moko na ba pecho bara na kini mais mo ezazo la ta vunga mo zo comprendre te. Nga kini na kokaku to la ta veste te. So la ta veste c'est que la continue émission. Là na obimaka moto leki na longoli yango. Sko yebisanga bando yeba ba saper ni no mona kababila manenga kabana sasa. Tu vois moi solo na invité so na la invité et ça même sarcelle toi na bi na yo te au moins ba kindingu aina aya poto ayebi lamba on comprend taka ba kindingu ba lata na ba catalogue leo ba comprendre kindingu mais tas ko mbula nga na yaka
na longoli bapeti wana Fuchs na yebisi pe ba Gims na yebisi bana mai tout que soki moyen ezali so boke bozala na bana mai wana parce que mboka na mboka eyaka na bakonzi nango kindingu penda na kosa ote c'était leader so tuni yo kasi motuna c'est ça père otaba le roi ado fata jip moboye na de so mona ki on a TikTok ba habité tata andira bungi forme jip moboye ba so ya bas to mi ba le jip moi tata vient nga mais faut beaucoup comprendre tata pe na ba identité ne mususa yaka nango tu comprends to kende te na nenga wenge comprendre to betara 14 13 o comprendre mona ki on ya blé na basket na chaussette ba tourner za jip bas to mi ba po so ngenga pe au moins na ndenga vitesse tata ndenga osa 12 na album na 12 et c'est nga fa la tabilambe belé na basi siko te so o la tabilambe belé o bungelo mususu o la talem su public et c'est pe na ngote yo na oyebisote o lobi ke moi na téléméza te fa na public mon appelle téléméli fa ba comprendre la mbo pe amobimba o comprendre public et sengaka que faut à la chic les ba chic et rebelle faut à la chic bo attirer batu wana nani et la mbeza ate ko la tu faut chama kelo dendarte batu atuna wana nani mais pas tout kapangala pas tout kapangala ye wana ba moko sali réveil réveille-toi ça pesa réveille-toi ezate ki ote il faut chama kelele ngala la tibona le kiba tunyo na sap baleka mutute ni papa mbalobango ni kester ni cervos osoka kester mbinze momonga le kibango boy non alors baranga pièce na nga oyo mon côté oka pe kofia ke zwango na ndenge mo boke ye loko ba mon côté nga pe na ye nango omona ngote na ba chemise mo ba J3 ba blouson mo ya ba compagnon de l'épée ba blo na olo ba yebi o ba beta a pièce ya neti ke ba blo mususu papa ba beta nani veste mo bo ya ba zokion nga pe na ye nango lata na sima mabe ya jaune boy wa c'est là album ba zokion oui wana to beta Japon po mutapesa nga goût masala nga cheka mbala bei kanto ya Japon po nga ndolinga Japon te ndolinga mingi Vexas tema ba vie ba ndo ya kara ba Vexas balatara ba Vexas nga linga ka Vexas mais masa wana bei kanto nde mutapia nga goût na nono mukoko bala bandal ba tupendo ho kapela ke ba po ba to confondre Japon ba vrai japonais bara na bandal ba vie na biso ba yula bots kotoyo ba kulu na comme on comprend mo comme des garçons ba yula bols vie yula lera oya biso to na kin via beta kaka yoji to landage to za na ba mela bikofo ba na bala ma ebele o to ari na bango na bandal po ngaza kina kema tongeme na ozonga pe bandal na ndenge ke mutolu o comprendre parce que souci dans rande na rande boye kutu ke fona payer parler na ndal po na zonga o comprendre po lelo na mota lem sumtalo ba mona bandal o ta elo ro défendre bandal o leli kaka o mona ka mundo ko belé mais makambo ezate est-ce que ça perd à kubandela maman 3 fois d'émission te mabe manga somango 10 000 deux fois c'est bon au rosa on a mutumso ça on peut na mutumsusu na ndenga pièce mais 3 fois 4 fois mabe voilà ça perd est-ce que ça perd à koki kota mon voiture à 2000 balles mutasombe lamba 10 000 20 000 en voiture on valeur à 2000 balles bon ils est-ce que choix mutu est-ce que comme continue na vie privée mutu ça perd on a danger na tarabia kolega patu kapangala mona lati bo patu kapangala na ngote na ngaka ngamo me voiture motambo na ngoboye te gloria omoni mutumsu le mswa abandi ko yekola sika asomba mwa elora 10 000 te fa basket ya ebi o comprendre fa basket nde zawana Didier Njongo mikolo abi fa basket nde makambo o comprendre mais bayaki na ba mais ketu a galette oyo e bon wana ragboise bon ata olongola to tombola so la tombola on a bi musenje mo donc to ba sape olongola ba chaussures ba sende obima musenji na kati ya plateau te mais balongola ba msu balongola te mama omoni to ça quand même toi na poto moi na poto faut respecter pe ba norme elle ba intégration il faut être intégré aussi on comprend donc faire basket ayebi gloyo langue moni elambeza pasi koleka bilanga tiomona ba passer ba sangana ba blona wa ba uniforme wana oyo ba veste na bango ba lata na ba politicien wana o ba kundela batu ayebi ke loko yo so lingo somba yango okomi na problème otonga ndako bosuka ndena basi na bino nani ozwi 10 000 osomba mba 8 000 kasi yango na lobino boye te so oza responsable te baobenga noti so ozovanda pa mwasi ayo babenga na bino mingi mona sapeur la na kati ya voiture
Ça peut so boso za voiture te ya au moins il faut au moins batabo ba la biwe belé vous comprenez ba la bureau na Suisse la bureau par-ci par-là na France au moins na passe ya pamba aux désorienté so za momina yo ayebi ke tende na oya pa kapanga la boye dani pova code bunde sa yebi zetikira yebi ke kapanga la c'était boss kapanga la na adresse ne ba tout ba yebi na poto ponga la sa adresse po bat bakanisa ki lo kwaza Musomba na lo bate bato ba yebi so lo bioloba o vanta asai ba komo landele su ba makamu susu ba ofinga na ba commentaire na boyi makamu o comprend après politesse c'est roman internet ya osala te Gloria ba finga nga ba pièce ngebe ba ka boye. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Patou kapanga la un mois dur à tout le monde. Ro pesa ro ba ba sapeur ba lando poto na sukana quelques dédicaces. Mais moni conseil ezaka ke tozo la ta main. Les pe ba bazo Mario bo pesa su ba pra bilamba. Prix na ebisio yo mo ocholoba. Les na pesa su prix o seinga farti. Les na bimisa farti et comment les batu mususu batu o nyoso ba barando nanga na ba sie monnaie na ba copine. Des problèmes na ngezanini. Au moins so zaka bien. Ba machanga ba oya bati bobo oya. O comprend ba mo pe o ma ka ke bataro mingi o bozari na bango. O yoka o ex. So ex c'était nga o moninga Gloria na mutu mo na correct. Na ebité so étudiant ndenge ni. Nga so na lingi likamute na lingi likamute. So na lingi likamu na lingi likamu na yeba batu nini ke o azama be. Poto yekola pas ba le cours. Sans correspondance pas ba le cours. Avec boyebi ke so na lingi muto fo na lingi pe na bolinga solo. So pa yelinga mabe na comprendre que muto yo a tibo boa so aza mwasi machanga complexe bandi. Bon pour na ozonga na mouton va massa ba sapin ba to ba olata ba po Paris to lataka. O comprendre mais to ye barake mboke baby nango. So to bi ke pote baby te to kosi. Ya to ro mingi a cheval qui ça so bo moninga te ba spectateur o bolinga ngai. Nana kin HPzo poussa atali bande comme ya. Il faut payer. Au ticket la moi ba petit, moi genre ndenge zalaga awa makambo se vanda mena kini pe, faut vanda po ya bamboka na biso. Netisko nde bazando ezo sala mawana nani gouverneur na biso ngobila, to luka moi ba espace ndenge zala kaka, ozwa moi 3 plans kuna na zando, moi ba baza na ba activité, o créer pe moi ba société mususu ya mike po nga lingi na mamba politique te mutu passe. Tellement ngai pe mutu mo ba lingara te ba ya robomanga pamba. C'est bien na tika la ngai po biso to ba Congo business nde kenda bien. Po mbongo ya te Gloria. Mbongo ya en Afrique. Et l'autre au salaire. Il faut to kendo créer classe moyenne et puis bato baza neti ba combattre banani. Il faut ba ke ba sola na mkonza mboka. Ba tika la biso espace eta ke diaspora, mu na mta utiliser ma yele na ye o aye koli na poto. Parce que to vivre na mbutu mbutu. Malgré mbutu mais ba politicien ba progresser ba sa mambo mutema bango lingi mais so boete to continuer kana elo wango ezo poussa siko classe moyenne wana biso ba to supporter bango bana ba na charge c'est nous au comprend yondo ozana ka ndengo ye kaka boye ndo ozana ba charge na ba to quartier na ba pecho banda olambelo na kini po ba bi capacité no na kintenga na yebi au comprend wa na bana misala bani makambo bele grande dame. Mais awa, bukisi moi peka po mikili et bon moi j'ai le roi bongi moi ça va au comprendre mais siko awa bazora batu nyoso ndenge moko mais là to koma na kin nyama na kombo na ye ça c'est vrai ouais siko ba massa o azama yele ba massa belé na repesa ba concert po bazaza ba parler didé njonga na ba parler na po na o na yebi au comprendre ba Cyril ba Meka ba massa msusu bazaza makam na bango mais ngape o ba yebi poto ebunga na lango te poto yebana so za eloko te baba akosi azali na eloko te mais o ya biso lem so na tinda batu so ba théâtre ba sala ba théâtre na ba parler mais na yebisi bango discrètement bolo baté po bitumba pe koma mingi le bato mo ya kosa biso abona bo elo epesanga mayele leki na ngala katote masa moto kutane na kinto zarane na poto ya benga nga prêtre. Il peut pas bien prêtre. On l'a pas. Je vais dire pas bien prêtre. Par rapport à Bapalin. Il y a Bapalin. Na lemba na kenda boy oh. Siko ba tournier petit mot ba chauffeur dans na me manga Cisco abi oh prêtre ndeni ni ya bengo prêtre.
ye pe baobenga ye prêtre siko tozocomprendre te komi confusion esa neti polémique na lemba super na immeuble na ye abi te bango mpenza nde eza bango baconfirmaka na Paris par-ci par-là mamba forme donc bango baprêtre na ndenge wana siko bino bobenganga na prêtre etonga epesanga mayele ya kotonga sans kutu discrétion donc namonaka ke nazwi siko mayele nga biso tokufelaka teni lokola na paye bor oyo fonde eza boye na buka yango na ekutu place yango na peyaki ezalaki na nsima na nsima nango lisusu nsima bon na change je na bandamba mwa kotonga nazwi architecte nde bakine ekoma système ke opesi mbongo na yo olie balia mbongo te peti na nga lienga mbongo mwa okangisa ye eza te siko mwa masaka na moto apesa ngai courage ya kotonga na maso nani Cyril le namona pale na ye na obapela masa félicitation na Ville Pambani Ville Pambani pe ye babengaki nani Pôle emploi o comprendre Ville Pambani Marcel Masinda ye pa na bakamion na bakanta ya lala basaper moko te omona balekaka o aza na manœuvre muta kosote lobaka il vient d'arriver alingi pe aleka nde bavie na ye baleka o comprendre on m'a pris Nobel de la salle Onas Limbambe wana mutakuma ya mama bayemba Onas bayebi po na elamba bayembi po eza batu mususu aye lamba po ayebana mais mutu mususu babanda obwaka ye ba oyembe pona linge nga tous les missions yebinga makambu ya bikutu voilà on comprend. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. TV Zarangonga, je dis merci à tout le monde, merci à Faya Basket, merci Héritier Basket, Guy Basket, Chango Basket, merci à Mamie Minine Batus Pepe Ambetolo, Yaouli Mouchen, merci pour la première dame de zone, Montem avec Gobelisha. Ma parent du doigt, un enfant pas comme les autres. Merci à la Dima Vongolé. Désolé à mon agence privée, je te salue. Désolé. Bon, attends, bois à mutu mo. Karine Biasaka cosmétique, yé muta sala ke naza na solo bien. OK. Et ça l'a bien pena. Déjà OK. Désolé à mon agence privée d'Adima Vongolé. Merci beaucoup. À nous revoir prochainement. C'était là Patou Kapangala, le sapeur avec Glolang, la mégastar de la presse congolaise. Aimez et partagez. Abonnez-vous sur Image Prod. À nous revoir prochainement. Bye bye.